Matondo mingi na bino bandeko ba téléspectateurs ya Vouvom télévision na manaka na biso ya kolanda mokolo mwa lelo Vouvom sport to pesi bino mbote penza ebele pa wana bozwami kasi na mokolo mwa lelo to yebi ete be mission sport ndenge esala melaka ya Vouvom télévision penza ezaleli penza bongo te. Vouvom télévision na vision mosusu tina ete ya ko valoriser yango bomoni ete to yaka plus mingi ko beta penza ba masolo ya bandeko basala kombo ba marka histoire ya kati ya mboka na biso na domaine ya sport na babiteni nyonso na karate na judo na boxe na basket to pe na foot mwana mboka Emeka Mamale esanga Zorinyo oyo to kabwana kine na musuni to pe akufaki na 2020 ezalaki le 25 juin 2020 kasi banda akei 2 ans déjà yango yo mokili lobelaka eli susu te tobika na kati ya mboka na biso soki muta kufi makambo nebe nyonso pe sili kasi ezalaki na mwa ndeko moko musala oyo esengelaki leta asala mais un individu asali eza pe mabete soki asali bongo ete po sosolisa leta pe ala na nzela ndito mona pe mokonzi ya banganga ngunza fo mokusu ke muzala pana na ngola bio mingi leta sengaka asala bango babandaka kondakisa reconnaissance ya bacteur nyonso ya 4 janvier reconnaissance ya bancien joueur bomona ka babilembo fo mokusu asalaka na chaque fois ba manifestation ezalaka tina etalakisa leta ete nzela ya kolanda to pe makambo kosala nde yango wana ne bomoni biso Vouvom sport se déplaçaki na tina ete kokende ko valoriser pe musala oyo Emeka Mamale asali kasi to pesi matondo mingi na papa na biso wa meso oyo azalaki na likanisi bango bamonaki Mamale ndenge akolaki balobaki ete eloko bango bakoki kosala ete pona ko honorer mémoire Mamale azalaki ete kaka kosalisa bango tournoi ya bongo pamba te Mamale pe na bomo ina yepe asengaki yango lokola télévision eza radio te eza bilili to kosenga na bandeko na biso na régie soki tozo balana na bino penza boko ko balancer biso événement ndenge tournoi ya commémoration ya deuxième année ya liwa ya Mamale kasi tournoi ezalaki première édition biso Vouvom télévision totikalaki simate tozalaki wana na terrain ya GD na commune ya Lemba bandeko na régie so boza prêt pour balancer biso élément ya tournoi ya Emeka Mamale esanga Zorinyo. Ils sont bien. C'est bon.
Merci beaucoup Chakara. La image est américaine. Aujourd'hui, et bon, il y a association sportive. Il y a sport. Numéro 9, capitaine Yeyu. La dernière de la Congo, il y a Polo Capel et Merlin. Numéro 5, numéro voilà, l'ancien sapeur. Merci. D'après ce Tony, et puis le président Jean Milanou, patron, président délégué, président.
Suivez chaque dimanche à l'hôtel sur Couleur TV à partir de 11h. Le réalisateur de King Alphabet. C'est le premier qui, Aligabo. Cristiano Aligabo. Ils vont pas repartir. Lève va récupérer le ballon. Va jouer à qui? Qui est là-bas? La sortie de touche. L'équipe d'animation, Shai Nyakapo Shai, Masamani Yé, Namoninga Baye, Bibona Bibo Jimbo Bukuna. Allez Gabo, à cause de Gabo, Pierre l'élite, Pierre l'élite. Vamos a subir a buscar a lo que é do fundo. Ndemo é aqui. Soda. Là, je sens le secrétaire de l'équipe, Jesse Boulot, Tariq Bondongo. Il est parmi nous. Les ballons vont partir. Lève-toi, coup, les ballons qui vont récupérer le ballon. Le gardien de Mexico, il a récupéré le ballon calmement la défense. Babette il démontre comme il est le cas. Parce que le là, il a comme le goal là-bas. Tu pensa ali vai. No, outplay them. Kachala katempa.
Lola Likama. Signalé par l'arbitre qui joue. Et quel jeu que vous voulez. Quand il y a un capitaine dans le capella, this one, Avec 19 matchs. Très bien, très bien. Effort. Alors,
matondo mingi wana bauti kolanda ndenge tournoi esalamelaki kasi vuva mu télévision mpe etikalaki te tolukaki bandeko na ntina kosala bainterview aya koyoka bamakanisi na bango ndenge nini tournoi esili kolekelela tomoni Jean Mukulu Kasongo korando oyo asala mpe kombo tosalaki mpe bainterview na bandeko oyo mpe ya ekipi Sapatra, ya ekipi Kuya Askuya, to salaki pe interview ya bakter oyo basalaki mokolo wana bandeko na biso pe ya basi oyo babetaki pe tournoi elekaki malamu ba commentaire pe ezalaki wana tokosenga kaka bandeko na biso ya régie babalancele biso pe kaka lisusu ba commentaire ya bandeko pona mokolo wana ndenge nini elekanelaki. Bonjour président. Bonjour. Tomoni bino awa na tournoi ya kokanisa mémoire ya Mama Lé lelo deuxième année banda atika biso mais pour tournoi ezali loko la première année bien impressionné ezani par rapport ya légende ya football congolais Mama Lé atika biso deuxième année. Oyebi na koyebisa likambo moko c'est que ngai nayeba Mama Lé avant kuta bana obeta bale parce que Mama Lé abana ko vanda na avenue moko Kigira na Lemba na mama kulutu na biso. Alors tant nga na bana ko ya wana mwana muke ba 9-10 ans mutu na bana ko sakana na ye Mama Lé na ko sakana Mama Lé na cousin na ngai de tous ba beta na équipe moko kuto les As ba Mao ba Guilin to bana en tout cas nazo kanisa mingi époque wana et batu bakanza même kombo na ya Zorino et uta na makama bale non ça n'a rien à voir. Comme on est à Zorino, où on a dessin animé à Tintin. Personnage, moi, j'ai dessin animé à Tintin, j'ai na côté à Inca, on a comme on est à Zorino. Et hier, si yo, tant que j'ai ban amika, on a linga, moi, on a mingi Zorino na Tintin. Donc ça n'a rien à voir na balle. Après, on a comme on a siko et kenda à Zorino. Et nazana esengo, mais naza Penamawa. Pourquoi? Parce que tournoi où il fallait Salama, Emeka, Zorino, Aza vivant. On a un téléphone. Et là on a un tournoi parce que comme on a encadré bana, alinga que kombo moko nenga beta bale na lemba et tout ça, kombo na etikala, mais ils a un tournoi où il batunion so baroya ko sangana. Il fallait tout salango. Première édition, il fallait salamana 2020. Mais, avec Koufa,
Et puis, dans ma Covid, moyen ezalaki te ya ko organiser tournoi wana. Ezalaki neti niongo moko oyo nga nazalaki nango par rapport ya ye, par rapport à maloba tosololaki na ye. Alors ndenge ba conditions permettre boyebaki même avec makambo ya Covid kobeta bale ezalaki un peu difficile. Mais année onde tozwaki ba précaution, tozwaki ba nini nyonso mpona vraiment ko honorer mémoire ya Emeka. Il y a Zorino, Aza en tout cas, joueur où on a habité na Lemba, où il a commis ça à beta balle na niveau na bazaki belé, mais il pena a marqué Makasi non seulement Lemba, a marqué Congo, a marqué pays Afrique, na ba exploit sur cela qui donc eza première édition, mais en tout cas il la chaque année hein, avec par la volonté de Dieu. Ça sera chaque année que pendant la période de vacances, tu vas se retrouver dans le cadre de tournoi loisir pour reconnaître sa mémoire ya Mamale. Mboka mobimbe yebi bango moko ya bandeko babeta ndembo na Emeka Mamale banzembo kutu pe yembama pona bango bakendaki sango mokili mobimba lelo na deuxième année ya commémoration eliwa ya Mamale oyo tournoi wa meso esalisi bango pesengaki bakoma na esika lokola batikaka ite na mosuni na molimo pa bia kotika ita ko accompagner kino suka tozana bango awa Jean Mukulu mingi bayebaki na kombo ya Korando Jean Mukulu mbote na yo papa tomoni bino awa wa na terrain ya GD na première édition du tournoi Mamale mais eux la deuxième année banda tika ki biso to pene ba msusu balobaka kufi bino moto bozwaka chance ya kobeta na ye kova na ye bozalaki baninga na musalo bo bande ko sala ba sentiment nini ozalaki nango tango yokaki nanuka Mamale akufi atiki biso. En tout cas émotion ezaki makasi émotion ezaki makasi et puis mututa bana ko ndima surtout ngala bana oboya na ngai. Et puis tu as que l'hôpital y est moko na eba petit na ngaza muta makasi azali muta force ti bazo yebisanga ngala yebisi bango na boyi na ngai nazo ndima te ti na tindi famille na nga mobimba ba eti na ndako ba yo confirmer nga ke leki na nga ke pesa nga pasi etant que leki na ngai to sala ba cop na ye ya Jean na mukala tongo to beta munzipa moko bo par rapport j'ai ngabi en tout cas ça nga pasi ya trop. En tout cas, na sepeli makasi papa wa meso ndenge ya ko mémoire Mamale et fana na penyoso biso pe to tikali to soutenir na famille na ye. En tout cas, ça linga plaisir à trop que mémoire Mamale zongi lisusu na kati na biso batu na kati na libota mobimba na kati ya ba peuple mobimba Congo mobimba Afrique mobimba. Ngai Jean Mukulu Kasongo Korando en tout cas la pesi bino mbote na ye kotala muninga nanga to beta na ye pesi Mamale ngane na pesi Mamale ya pesi nde fiche la pesi Mamale voilà fiche à sukisi en tout cas esengo trop pour na papa wa meso en tout cas félicitations vraiment a pesi biso sentiment moko ya bien ya esengo en tout cas baninga nanga tout au bozoyoka na Lemba. En tout cas, pour soutenir papa wa meso, la continuité na yendenga bandi, ti ako 6 yango, ti deuxième, troisième, quatrième, et ça l'a bien pour la biso, to se paye la paix. En tout cas, la katia lemba to zupe, muto koko ede biso paix. To moni paix, à la kisiango, na miso ya batu yango na lelo final nga na ye, pour na ko sala, pour na ko ede paix ndeko na ngai, na famille mobimba. Mbote ndeko. Oui, Mbote, monsieur le journaliste. Tomoni bino awa na deuxième édition ya Emeka Mamale oyo fondation wa meso organisé bino équipe ya Denise bauti ko remporter final na bandeko bauti ba Congo sentiment ni noza na mokolo mwa lelo pona organisation nano. Oui, premièrement, nazana esengo makasi parce que tobimi championne. Na tournoi tobimi championne. Ezali pendant ngubate parce que l'équipe ezalaki ebele tito comme à la finale tito remportant donc ezali esengo en tout cas toza vraiment na esengo makasi de remporter coupe all.
Jogo Mbote. Mbote. Comment on Pindi Christopher. Ndeko Pindi de la part de Vom Télévision. Tout le monde est venu à la deuxième année. Il y a commémoration et le Mama mais la première édition du tournoi Oyoyo. Vous allez parmi Bandeko Bobeti Malam, on a été dans MK. L'impression on a vu les années par rapport au tournoi, puis un match Bobeti Mokolo. Pour un match à l'élo, on a CPL Ming. Pour gagner le trophée. Ils n'ont pas battu pour gagner le trophée. Tu as bundi fort pour gagner le trophée. Quand on a permanence, coach n'a pas le Christopher, l'autre bête a pas honneur. Tu bête a pas bon. Tu vas là. Tout le ça là, on a écrit un match à l'élo, on a été meilleur, on a marqué des buts. Comme la madame Mamale. En tout cas, on a un macasse comme on est là, on aurait Mamale. En tout cas, ça nous a plaisir. On a un macasse, on a battu le Bavandi. On a 2 ans. On a une organisation, on a une Lemba. En tout cas, on a une Nzambe, on a organisé le Coco. On a fait Nzambe, merci. On a fait merci. Moi, Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on est? Grâce. Vous avez mon maman. Olobini ni pona bakonza mboka ndenge batika bino ba ya kotala bino te olobini ozali boso ya caméra pesa message pona bakonzi bayo te na sepeli na organisation basali papa langa esepeli singa e continuer esila kate e continuer kaka on a sepeli ka le balance ya yango wana ka olobelo kote pona gouvernement bakonza mboka ba tala yo ba soutenir ka biso ka batika biso te ba soutenir tout ba soutenir ka biso. Mbote Ndeko. Mbote. Comment on a Ndeko? Jonathan Maleta. Ndeko Malena de la part de Vom Télévision. Tout le monde est venu à Bozali Moko, il y a Babiter, il y a compétition, il y a tournoi, il y a commémoration, il y a Mamale, il y a deuxième année, mais tournoi, il y a première année. Tant que vous allez participer à tournoi, vous avez vraiment parce que Aza légende du Congo vraiment. Aza Munto tant que banda obeta balle tant musubi so toki bana mikie et sali biso bien à Koufi ba yebenga biso to beta tournoi na to beta on pendant on est en enso. Beta on est non sabino bozana MK to kuya. MK le bino mutu bo gagner tournoi au bibi na combien de bi? 5 bi. Bibi na 5 bi au beti combien de matchs? 3 matchs. Au beti 3 matchs 5 bi. Mbote Ndeko. Ah Mbote papa Mbote. Comment nani bandeko ya ba téléspectateurs Vom Télévision bazola nuna ngonga. Bon comme on a zali babano bien comme on a zali Obete Kondoko. Donc Obete Kondoko basumanga Bertin. Donc ancien joueur ya Lesas Mateta. Ancien joueur Lesas Mateta o to betana mamale na ba culottes donc to mabeta makolongulu. Na Lesas Mateta. Na Lesas Mateta to moni bino na tournoi e ben di fin na ngomukolo lelo final e betami entre kuya na Sapatra organisation non nanu. Likanisi pe nanu ya ko lamusa lisusu makanisa bato o basali lokwa ko bosa na légende biso Mamale tango yambeli lisolo wana ya tournoi ya Mamale pour na mémoire na yebo yambeli la kengo ndenge. Bon likanisi za boye Mamale avant que ngai na de tous a collègue to ko saka lettre ya demande pas ya fondation wa Meso André wa Meso pour na basa le jubilé et tant to ko saka dossier. Et tant qu'on s'est là, après 2 mois, tant que ça dossier pas pour nation à Meso, Mamale ko kufa. Tant mala kufi, na volonté, na bolingo wana, ya président wa Meso, ya fondation wa Meso, André wa Meso, ne andima ki koluka à mémoire, à concernant Mamale par rapport à négligence mais et c'est là qui m'a battant pour la basse à jubilé. Na yango organisé un tournoi na mémoire à Mamale pour compenser. Na volonté na yé à compenser mémoire à Mamale n'a redéposé mukana na yé pour la basa la yé jubilé. Bon, essaye. Voilà. Maman, il veut te donner la maison. Maman,
matondo mingi to annoncer bino pe susu kaka na kati ya manaka o bolandi ya mokolo mwa lelo vom télévision na mikolo ezali koya bokolanda série ya ba émission ya ba ancien joueur oyo basala kombo na kati ya mboka na biso oyo bate belé basepela na bango oyo to bandaki tournoi ya Mamale kasi na mikolo zo botala pe libota ya Mamale atikaki mwasi na bana ndo banzi pe na nini na interview bomoni mwasi na pe bomoni pe na mwana na atikaki mais eza pe na plateau mobimba penze émission mobimba o bokomona Mamale bokomona libota ya Mamale baleki ya Mamale ba camarade ya Mamale mwasi ya Mamale watiki pe na mwana watiki photocopie ya Mamale wana bokoluka boyo découvrir Mamala uta abanda balene wapi akoleleli wapi abotama wapi ti na liwana ye bokolanda pe Jean Mukulu korando kaka na vom télévision to annoncer pe bino na mikolo ya bokolanda pe ba Joël Kimwaki bokolanda ba kulukuta papala bango nyonso bakosala défilé na etando na biso vom télévision to proposer bino pona kokende ko valoriser ba ebanso basala ki babota na kati ya mboka na biso Congo soki bosepela ki na manaka ya mokolo mwa lelo o toye ko valoriser susu toye ko lamusa susu ko kundula mémoire ya Emeka Mamale esanga Zorinyo topesi matondo mingi na mokonzi ya banganga ngunza fumukuso kia mzala pana na ngola ni na nzela na bango esalaki ete biso likanisi oyo ekobota ma ekovalorisaka baye oyo nyonso basalaki lokumu na mboka na biso pe yango bomoni vom télévision se déplaçaki tina terrain ya GD topesongisi pe susu matondo epai ya DG ya vom télévision DG kwa mambo tozongisi matondo pe lisusu na dipo AI nokondombele botale oyo bakobaki susu kopesa biso confiance tozongisi pe matondo mingi na ndeko na biso ntimba oyo asungaki biso na bilili ya tournage ya Emeka Mamale kasi na cadrage ya mokolo mwa lelo tozongisi matondo mingi epai ya tata na biso mbala oyo asungi biso po ete bilili kokomela bino na ndako tozongisi pe susu matondo pe lisusu na bandeko banso oyo toakompaniaki biso tata Mukangu elongo pe na tata na biso ne filmière kimia ya tata mokeli balongo na bakoko ezala na bino tokutani na bamanaka oyo ezali koya botika la branche na vom télévision mpo na manaka na bino ya vom sport.